qu'une solution au problème du parti. Yangoana, président du parti, Tanwamoni, et puis compte tenu des enjeux de l'ère, et Sengaki, Tocha, Mutu Oyo, Azali, Toloba Ndenge Balobaka 109, pour que Azwa Makamuna Maboko, Toko Kakosa la face, na Oyo Ezali Liboso na biso ba échéance, Bobi Bandeko majorité, Bazana Posa ko violer constitution, Bazana Posa ko modifier constitution, Bazana Posa batika éternellement au pouvoir. Alors Esengeli Batu Oyo Bazali na capacité ya kosala face na bandekwana ensemble avec le peuple congolais pour que la démocratie Oyo to bunda ki pona kozwa yango ezala vraiment mise en mal. Le Peter Kazadi, on dirait la carte UDPS a problème ya Kokongi, c'est ça moi moké mingi. Pambate secrétaire général au bureau Botier, il y a jeune, Azana une trentaine d'années, Azana 35 ans. 35 ans oui. Batomusuba ko contexté, balobi ke batiye azana ma compétence te batiye pona aya ko embrouiller parti et to lobama ke azana secrétaire général au batindi libanda de façon que parti UDPS et connaître ba problème. Tant bazo ba batindi libanda banani batindi. Soki okoki ko ipesa ngai idée ya batona bazolo. Batomusuba ko loba ke secrétaire général wa botier sous pression ya bata G7. Oui, ça veut dire que les loges, c'est des eaux Kambaï de peste. Ah, on a évité le mouton. Bon, écoutez, au Moni, IDPS, tu as un grand parti, tu as une histoire. Nous avons connu des dictateurs, ou la dictature la plus féroce qui était celle de Mobutu. Jamais IDPS n'était subir influence à Batoumo Bobo. Nazoka Bazolo Bake Moïse Katumbi, Ozobanga peut-être Kotanga Kombo. Que Moïse Katumbi nde mutusikoyo asomi IDPS azo financer IDPS. Lobi balobaki ke ezalaki ndeko Kabila tango tozo solo anaye na après dialogue balobaki ke Moïse Katumbi kwa Kabila asomi IDPS apesi na ndeko Félix 3 millions de dollars pour que akoma premier ministre naye ainsi de suite. Ti lelo ndeko Félix atikala ko comme premier ministre ya Tshisekedi ya ndeko Kabila te. Si lelo totikala comme on appelle ba effet ba acte de trahison oyo ndeko Félix a posé en faveur ya pouvoir ya ndeko Kabila te. Lelo ba changer ba lobi que Moïse Katumbi nde azana mbongo ebele. Donc est-ce que Moïse Katumbi azana mbongo ebele puisque lelo ba ndeko ba na pouvoir ba se servaka na banque centrale, ba se servaka na mbongo oyo ya poche na bango te. Est-ce que Moïse Katumbi azana mbongo ebele eleki oyo ezana banque centrale o ba koki ko corrompre ba membre ya IDPS plus que le pouvoir en place. Naoki ndeko mavungu puisque yo utiko tanga yi. Azo se contredire. Alobi que non, ndeko Félix a négocié kina Kabila pour comme premier ministre na ye. Aye ko lokola ye ndeko Bruno Mavungu a telemeli Félix et ngwana Félix a siliki aye ko bloquer dialogue. Bon, s'il fallait que Félix abima premier ministre, ça devait être au travers le dialogue. Maintenant là ndeko oyo na éviter ce kazo raisonner ndenge nini azoloba une chose et son contraire à la fois. Alobi que Félix a négocié kina Kabila pour comme premier ministre, après il a lobi a téléméli yango Félix a siliki a téléméli dialogue. Est-ce que ça n'a sens? Si tel était le cas, si ndeko Félix azaki penza na posa ya comme premier ministre alinga ko kende na dialogue puisque na dialogue na plan ya Kabila d'ailleurs ba proposer ki biso yango plan na bango ezali to partager pouvoir na bango. Mais les loyo ndeko Kabila azo accusé ndeko Félix que yende muto a bloqué dialogue. Ça veut dire que ndeko Kabila pesa ki Félix mbongo te. Mais talent ndeko Mavungu azako se contredire azako lo babilobela ezanga fondement ezanga mutuna mako. Cohérence moko ezate. Likambo ya corruption ba akiza biso uta Mobutu. Ah Tshisekedi akena ko mbongo na ba carton ya mbongo pa Mobutu na butu. Mais jamais Tshisekedi atikala ko poser un acte de trahison o ezola kisake muto yo ba pesi mbongo. Yo kanisi batona baza bazo baba pesa ka mbongo. Yo ça le contraire, bango va continuer à couper ça. Donc na beaucoup de Peter Kazadi, ndeko Bruno Mavungu, aza suspendu na ba fonction. Et aza suspendu te. Balongola qui bolongoli na ba fonction. Na ba fonction, yé moko asali parti politique na yé. To souhaiter bonne chance. Na linga kina loba na place au balobi que l'actuel secrétaire général a outi libandate. Secrétaire général au président Tshisekedi Ache azali combattant ya makila. Bonimi e bilomungu. Na lobby a bilomungu pe bonimi. Na lobby o ebitang banomaki ndeko Makungu. OK.
front mo esalama ina parti bato baboyaki ye mais oyo ntango batie nayebi soki bato basepeli na moya lelo ndenge tozo baboye batendance oyo ezalaki divise wana oyo ezalaki bato ya kotoyo bato ya kotoyo bato ya bango nyonso baye bango moko na esengo autour ya nouveau secrétaire général. Donc azali jeune mais aza na mission ya pour rassembler parti et lelo je peux vous rassurer que le parti est rassemblé, tout le monde est là debout disposé à apporter sa contribution à l'action et à nouveau secrétaire général pour que le parti ait des liboso. Et puis, nous allons garantir bino que le parti cette fois-ci, toujours qu'il y ait des liboso, paye beaucoup moins à secrétaire général et à l'œuvre. C'est un combattant, à ça la face, na pouvoir et en déco Kabila, à ça la prison pour na action politique na yé, à tikala kozala ko faiblir te, lelo asa debout au sommet du parti pour que amène ma partie vers la victoire. Et donc, je suis convaincu qu'il va y arriver. Ok, vous êtes convaincu, mais vous êtes un moment où dialogue, il fallait que tu aies une expérience. Moi, papa, moi, j'ai une expérience politique. Moi, je suis secrétaire général à la partie. J'ai 35 ans pour la partie de la IDPS et à moi, mon boulot. Expérience, c'est un problème à acheter. Donc, expérience et zali, problème à ajouter. Et puis, sur le plan expérience, le nouveau secrétaire général Jean-Marc Kabound a géré la fédération de Kamina pendant plusieurs années. On a c'est à cause de son action à la tête de la fédération. Donc, fédération est alinée province. Et le président fédéral, c'est comme le gouverneur. C'est un monsieur qui a une grande expérience politique et, malgré son âge, il va mettre maintenant ça au service de l'ensemble de la nation, à la tête de l'IDPS. Botika Gojije Inoki Noki, total est en action. Bandeko balani émission bosolo pe bosembo pa iboko tala biso mama na likamona poko lelo ezali o balobi suspension de Etienne Tshisekedi akokiso ko engagé UDPST et dans la chaîne à la télévision mususu awa na kata ville Kinshasa bako tia bande passante butu moy bato bako tanga bako mona ndenge ni de Etienne Tshisekedi a suspendu ndeko Peter Kazadi soki na yambio ezali po tango ndeko Tshisekedi aki na Bruxelles na yamba plusieurs fois yoko to betali solo bi ke ndeko Etienne Tshisekedi akoya ndeko Etienne aye. Mais quand on a eu une peste, les lois sage, comité de sages, comité, il y a bateau, Bavandisaki, comité des fondateurs, collège de fondateurs, bateau Bavandisa Boko, il y a eu des pestes, Bango Balobien de Etienne Tshisekedi, Ako Bunganzela, Bango Babio Vanda Pembeni, au risque d'engager une peste, il y a solo, mais il m'a salami Angora. Ah oui, Ndengo Zokamo, Ndengo Pepatonios Bazokamo. D'abord, bateau Bamibengi, ba collège des fondateurs, na statut à IDPS, ce qui est là au Kei, autant que statut à IDPS, Oyo et même Tshisekedi, président Tshisekedi, Azala, président et parti, au comment la structure, mon côté, comme on a envoyé collège des fondateurs. Et ça, ok? S'occupe si quoi au Tali Batouana ou Bamibengi, collège des fondateurs. Mutumo côté azana kati ya IDPS oyo président Tshisekedi azali kokamba soko tali lisusu okomona muto ba tie président wana Lusangangele azali député national ya parti moko boye oyo ezali ya président Tshisekedi te donc azana ye membre ya IDPS oyo ndeko Tshisekedi azali kokamba te yango wana batu bango moko ba juger ezali neti biso lelo bato ya IDPS tokei na PPRD tolobi ke yo ndeko mova ozali sous-secrétaire général à PPRD. Donc c'est ça la vérité. Neti biso tolongwawa tokei na palu tolobi ke Mbutagizenga yo ozali sous-secrétaire général ya palu te. Est-ce que biloko bongo possible mon salama na monde? Il n'y a qu'au Congo où les gens aveuglés par la corruption viennent faire des choses comme ça et puis batono bazo sala ce sont des pères de famille na éviter nini ba yibisa bana na bango soki bana na bango bazo tal baza ko sala biloko wana balobaka na bango nini eza na mukolo mususu azoleka na TV awa ye aza collège des fondateurs te ye azali
pionnier de l'IDPS. Yepe auti kolongola lisu Tshisekedi, président Tshisekedi. Mususu mukolo mususu, tata mukolo lisusu. Na poto basangani na baninga na E25. Bango pe balongola président Tshisekedi, ye moko amitié président Kalonzo. Alors, ezali nango comédie, ezali nango une farce. Peuple congolais ne regarde que le président Tshisekedi et l'IDPS. Bande konyoso na bazana ba parti na bango. Donc président Tshisekedi bakende kolongolande ba président ya ba parti na bango, batika président ya IDPS, biso ba membre ya IDPS tolingi azala wana. Pe nazo yebisa bango ke yende akozala lisusu candidat ya parti IDPS na ba élection oyo isa ko salama d'ici là na mois de décembre. Donc bakanisa eza nango aventure, eza nango blague, une vaste blague. Ya mauvais goût lisusu, ya soni, ya komona ka batata mikolo boye, basala ka biloko bongo na télévision, basala buzoba, nyonso na pona tumwa miette, tumwa mbongo amike o bazo pesa bango na pouvoir. Baza ko se rabaisser trop bas. Donc de côté Tshisekedi est toujours président, il y a UDPS. Mais na peso exemple que est-ce que biso lelo UDPS na majorité na biso tozaka na ngwana, to se réunir lelo ata biso nyonso. Tolobi ke tolongoli secrétaire général à PPRD. Bakobenga biso libomate, et ça libomate vraiment. Ce sont des fous, tout simplement. Président Tshisekedi est là, congrès à partir de Tchakiye, kaka congrès à partir de Zalina, capacité, ya Golongola. Tant que congrès à partir, l'Ongoli était donc de côté Tshisekedi. Azali président à partir. Ok. De côté Peter Kazadi, tozo mama mokesima pambate na banda kolobana yamba yo awa. Bakiti kaka mamususu vendeli. Oyebisi na bi ndeko Willy, papa Etienne Tshisekedi akoya. Akozonga na mboka. Kalamingi te. Kalamingi yango te si ekokaki je crois et ko sala sika à 2 semaines depuis Bosaki manifestation na bino na boulevard Triomphal. Lelo, est-ce que bino moko bato ya UDPS, membre influent ya UDPS, vous a convaincu que manifestation où Salama qui est venu et des chrétiens Tshisekedi lelo et pesé et bandi ko bongo la makambo na kati ya politique na biso pambate bato ba tshela ki bino pe motema pe bato ba ko tshela bino motema. Bien sûr que oui. Et Koya ya président Tshisekedi et la kisi d'abord que contrairement à bato bakanisa ki balobaki mingi bilobela ebele balobaki akozonga te ebele balobaki aza déjà mowei ebele balobaki azotambola te bamususu balobaki alobaka te koya na ye aye peuple congolais bamoni omonaki nano arrivé ndenge nini foule ya bato oyo bayaki wana uta aéroport ti na résidence na ye totamboli makolo uta aéroport ti na ndako ya président Tshisekedi des foules et des foules batelemi tout au long ya boulevard. Le 31 juillet tango ya meeting foule ya modèle wana nano etikala osala et bandi boulevard Sendwe ti na 24 novembre plein ya bamususu kutu bazomona te mais batelemi baye kaka batelemi kaka. Donc ezali ba kotalisa ke le président Tshisekedi est encore dans le cœur des Congolais et que l'IDPS c'est un parti politique, bien sûr, c'est une manif to sala gina baninga na biso rassemblement et ça kotalisa ke na ngambu ya opposition ndengambu peuple eza jamais et salama na histoire politique ya mboko. Mais la majorité peut ba koyebisa bino sans que na tia ono la polémique ba koyebisa bino ke bango pe manifestation na bango ya Tata Raphaël et parce que lelo on dirait que débat politique est comme débat ya plein. Donc quand il y a ma musique ya wera na JB ou ça dit plein boy bino koto bobi pe ke bato ba alaki bango pe kuna ba biso pe to sala ki bato et ko ba na ba télévision ko ba na ba journaux mais tout ça na besoin te ke bato ba ya mingi nde message nini o bino bo pesa ki na kati na mokolo wana. D'abord na lingi natalisa ke rivalité mo ezati bon bande ko majorité bazo ngane ti basala mo polémique autour de ça bazo me rappelle ko sala ba manif na bango bato ba ebele mais pas trop opinion ba yebi ke bande ko na bazaka na bato te bato bakendaki kuna c'était moyennant de l'argent to monaki na suka manifestation ndenge nini de banda de kotaki tango bakomi kolanda bango ba pesa mbongo to moni bakoka bakendaki kuna na espoir ke bakopesa bakosi bango to kopesa bino mbongo to koyamba bino na bakonzi boy to moni ba jeune bakendaki moyennant 3000 francs mais oyo ya biso ezaka nango ya ofele
Il y a qui moyennant quelque chose. Mais biso mbongo ngo to zonga ko to kendo pesa ba. Na ba manifestation na biso to pesa mbongo te. Bato bayaka volontairement puisque bayebi ke kunande message ya solo ya bo Moïse. Bayebi ke kunande balobaka vérité. Bayebi ke kuna nde développement ya mboka ezali. Bato bayaka ya ofele tandis que de l'autre côté ezaka ya mbongo. Bango soki mbongo te muto akoya te. Bayebi ke basa bato moko kaka ndenge wana bakoya te. Ça sûr na mayozo koloba. Mais aux journalistes na banzo oyebi yango plus mieux que moi. Ba image ezali ba baninga no ba journaliste ba interview ba kuna batalisi ke to biso to yaki awo ba ibisa ki biso ke soki boye bokutana na mokonzi songolo akopesa bino mbongo ota banda tozozela mokonzi yango tozomona ite tosiliki to même na banda kuna biso tokozonga ndenge ni mais ya biso bayaka bango moko bazonga bango moko baza na posa mbongo ya mutu te. Donc c'est ça par rapport à message ya président ezali clair. Message principal ezali ko sensibiliser la population pour que la constitution n'a pas à la violer. Et plus particulièrement les jeunes vont se prendre en charge pour faire respecter la constitution, pour faire promouvoir la démocratie. Ce qui est loyaux, la constitution n'a pas à respecter en côté. Et que Ndeko Kabila a reçu qu'on modifie yango pour qu'il a prolongé le mandat et que ça a recul moko terrible. Tokozonga de plusieurs années en arrière alors que nous sommes en train d'avancer vers la démocratie et même de consolider cette démocratie. Tout ça, on a posé les lotés au nom des intérêts individuels. Tout bon ma constitution, tout ça la lissou sur recul, tout ça la dictature, netto yatang au Mobutu, wana to kondima yangote. Yango président Tshisekedi a fait ça qui préavis. Préavis on a essayé mo va pester. Il n'a fait que rappeler. Préavis est constitutionnel. À partir du 19 septembre, préavis, il y a muto azana pouvoir ibanda. C'est-à-dire, commission nationale, commission CNI, il faut convoquer scrutin en vue, donc un scrutin présidentiel, en vue de remplacer celui qui est au pouvoir. Et durée, il y a 3 mois. Ce qui 3 mois est coquille. Élection et salamité, clairement. Constitution et ça qui au mandat. Il y a 5 ans renouvelable une seule fois. Au sali mandat na union sur les losos qui ça 10 ans, le 19 décembre ici, quand la bisaka na yo, kende. Mais bien pour yebi que ça va bon côté. Non. Yo nanga to yebi. Mais na eu de pes pour yebi que tant au mobile pour liban ça préavis na ko comprendre de ko Peter Kazalina si ça motuna na ngai et que Maïwana ko ça ma bon côté pambate élection ko ça en 2016 il a commis il a passé il commis impossible que ça en 2016 pas battre les lots bâtonneurs sur mon opposant bango et aller enrôlement donc élection que ça la maté c'est que préavis on est comme à prolonger d'accord préavis que ça la prolonger puisque la constitution ils ont permettre en voter et puis les lots ceux qui bazoloba enrôlement de konanga zoloba qui fait ça pendant 16 mois partout au monde de konanga jamais constitution et s'adapte à un organe qui organise les élections. C'est à la CENI de s'adapter à la constitution et non pas à la constitution de subir la loi de la CENI. On a proposé et ça violer la constitution. Et la constitution a un lobby, on a violé, a exercer pouvoir en violation de la constitution et c'est le peuple était les médailles. Il y a un autre lobby boy. Puisque la constitution est ici, Nandeko Kabila mandat il y a 5 ans. Puisque la constitution est lobby dans Nanga, qui a convoqué le corps électoral 90 jours avant, fin de mandat, il y a Mouto Azana pouvoir, et que ceux qui bango bato si en voté, tu peux appliquer l'article 64. Et que ça a la déguerpissement forcé. Pour même, on a vu courant, ceux qui passent à péché au préavis, on fait ce qu'on appelle le déguerpissement forcé. Et ça, c'est le pouvoir souverain du peuple. C'est le pouvoir souverain du peuple. Le peuple va se prendre en charge pour demander à ce que sa constitution soit respectée. Voilà. Mais si quand Ndeko Peter Kazadibino Bopesi préavis, à partir déjà, il y a le 19 septembre, et c'est
ndeko Joseph Kabila oyo azana le président de la République tisika bana déjà kobongama mpona kopasser flambeau na moto mosusu. Mais quand bien même que l'élection est kosala matin en 2016, mais lelo bato bana kozela bino beaucoup plus pour la maïmata du dialogue. Toyoki kende ko Tshisekedi andimi dialogue, mais lelo position na bino est nini par rapport à dialogue? Position na biso ezaki tolingi dialogue et salama. Tozo tenir vraiment na dialogue pour toyebi ke yangonde nzela oyo toko faire comprendre na ndeko Kabila amema biso na trouble te, amema biso na violence te. Soki biso nyonso na dialogue to constater que moyen élection salama lisusu ezate toko tirer ba conséquences, toko ba responsabilité. Il faut to vendre biso nyonso totali na biso nyonso ndenge to fanda pouvoir na opposition nane empêcher l'élection isalam. Ce qui est batalisi ba prouver que élection isalamité puisque opposition alinga ki élection te to même responsabilité. Ce qui est monanique gouvernement o ezali na charge ya ko organiser élection nde effaillir et boy ko pesa se ni mbongo pour ça l'élection bango pe ba ko porter responsabilité. Mais pour nous disons que c'est le pouvoir qui a failli à sa mission de donner les moyens à la CENI pour que Assale a son élection. Ça c'est clair. Babengana Kindeko, l'ancien vice-président ya CENI Ponani, pour alobaki publiquement que Ndeko Matata Ponyo a fait sa gaïmbongo pour sa élection. Babengani na CENI. Alors, biso toko tirer la conséquence ya Makambouana, pe toko proposer sanctions contre camp Oyo. Et ça dit que l'élection est salamate, sanction est zani, pokoro bana bango, binogolo mwananu, boti que la batu, oh bazana volontaire pour ça l'élection, bas au pouvoir, va organiser l'élection dans un bref délai, to va préparer l'élection dans un bref délai, to voter pour mon conseil Sika, mboga et continuer. C'est ça la position de l'IDPS. Position mususu ezate, il y a compromission, il y a glissement, bisoto que ne to cautionner glissement. Toro bakeno bino lokola bo organiser élection te bobanda na bino boza batu malam soki to ndimi likambo ndengo wana soki peuple congolais to ndimi likambo ndengo wana et kozala un précédent fâcheux de sorte que même nga soki lobi na comme président de la République je vais me souvenir que non de Kabila pe azalaka président de la République aboyaki kosa l'élection avant daki na 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans nga pe na kosala to kozonga na république moko bananière to kozonga na jungle. Et vous allez sous une république. La république, c'est le respect de la loi fondamentale. Et ça dit convention collective autosala que Oyo soit vous continent cannabiso à ça 5 ans renouvelable une seule fois. Ce qui au coquille ça l'élection te faut ya yo, ce qui mandat na eux ici au bimina malembe, ça ne sert à rien. O tinda batu, manduki, baboma batu, babeta batu, ça ne servira à rien. Il faut te respecter mi be komboka. Au Longwe, le peuple congolais a mis en charge, Balukina nous provisoirement à organiser l'élection, a gagné l'élection, mais bon, on a volonté que le dialogue avec le Bango, mais beaucoup plus simplement ma condition mingi de Peter Kazadibino IDPS de Kotiseke de ma condition de qui est belé, basengi libération de prisonniers politiques. Dans le journal Moko, on a vu la Kinshasa, commis au nom de cessation, il y a poursuite, il y a Moïse Katumbi. Beaucoup senga mamoke mingi. L'été de Koïsa Kosenga Mingite. Ce qui n'est pas Tosengi libération, il y a Moto Bakangi à cause de ses opinions politiques. Netindenge ka na zulu baboye, baye bakangi ngai po na lobby. Ezali point de vue nangai politique pour soutenir parti nangai IDPS pour soutenir leader nangai IDPS ba kanginga ba chenga na prison wana ezali ko faire avancer démocratie to ezali ko faire reculer démocratie ezali ko faire reculer démocratie bande ko belé bazana kacho na moi lelo ils le sont parce qu'ils ont défendu un point de vue contraire à celui défendu par le camp du président de M. Kabila. Donc ceux qui tosengi ba libérer batwana yamabe izawapi bazwa ko dédoubler ba parti politique yomoko to ko beta du solo ya bato des individus généralement quelconque à l'ali à la muki kaka boy ba pesi mbongo
aleki na TV asali déclaration na longoli président Tshisekedi akei na ministère à intérieur ministre à intérieur apesi ye gain de cause ye pe asali ya ye parti politique kombo nango UDPS soki tosengi na bango batika biloko ya ndenge wana mabe eza wana lelo nazoloba na media na bino awa nasilisi lobi nayoki bakangi media mpona nini mpo boyambaki ngai soki tolobi bofongola media wana mabe eza wana eloko moko makasi eza te ezali nde mauvaise foi ya bandeko oyo bazali en face na biso bazali de mauvaise foi balingi démocratie te balingi développement te balingi liberté ya bandeko te balingi kaka bango bazala soki bayibi toloba te soki babebisi toloba te soki basali mabe toloba te bango balingi kaka mboka e communauté bien privé na bango biso bilo ndenge wana tokondima ngo te mboka eza bien privé ya moto te mais sika soki bacondition oyo nyonso bopesi balibere baprisonnier politique batiki bapoursuite ya ndeko Moïse Katumbi basali mai oyo bino boto kosenga c'est-à-dire na koloba la franche opposition oyo UDPS aza na bandeko mosusu bokenda dialogue. Oui, tokokende dialogue soki bapréalable nyonso ezali y compris préalable ya kolongwa ya ndeko Kodjo wana eleki makasi ndeko Peter Kazadi ndeko Kodjo aza facilitateur aye kosunga biso bakongolais po biso mo bakongolais tokoka kovanda sur place te po tosolola po toyokana po totala na nelongi toloba na makambo na miso mais ndeko Kodjo aye kosunga biso ndeko Kodjo lisusu akomi mabe ndeko oyebi eza soni ça il n'y a que les Africains bon quelques Africains puisqu'il y en a qui ont quand même l'essence de l'honneur et de la dignité. Ngai naza avocat ndeko Kodjo aza neti juge donc neti arbitre quoi. Pour juge azaka parmi les deux tendances qui sont en antagonisme. Bazana ba point de vue opposé ya yepona komeka kotala nani aza ko concilier les médiateurs. Il est de la moralité que soki moko ya bato mibale oyo yo ozali ko arbitrer a contester yo il faut longwa menga nazokamwa ndenge nini ndeko Kodjo apikani nazokamwa intérêt na ye ezani ndeko Kodjo alobaki publiquement que ye soki dialogue sans UDPS akosala yango te wana ezalaki mpona kwa Amadou ebiso ayebaki te ke toyebi je na ye mais lelo biso UDPS ye alobaki ke sans UDPS dialogue osala biso tolobi ke non tolingi yo te siko dialogue wana kosala wana banani na ndeko Kabila ye moko est-ce que kobengama dialogue non to monologue ndeko Peter Kazadi est-ce que oyi koloba na biso oyo ezali télévision peuple congolais bakotala biso bayi na mikili ebele raison nini oyo bino UDPS bokosenga de part ya ndeko Kodjo nakoki kopesa 4 ou 5 raisons. Ok. Première raison, tant que tozaki na pré-dialogue toyokanaki na bandeko majorité ke to proposer secrétaire général ya Nations Unies bakombo ya batu aponela biso mutu moko po azala médiateur ou facilitateur. Ok. Na bakombo wana totikalaki jamais ko raisonner na ndeko Kodjo tositaki batu neti Kofi Annan neti Eduardo Santos il y avait des proposés qui sont de Ketumere Masire. Bon totanga ikombo na été. OK d'accord. Mais en tout cas totanga ki ba kombo africain et belé. Je dis bien les noms des Africains. OK. Oyo to sengaki na secrétaire général donc ONU a désigné moko na bango pour ça la médiation awa to facilitation. Papa to sutukaka boye a complicité moko isalami entre pouvoir ya Kinshasa na pouvoir ya Afrique du Sud bake ko boutiquer babimiseli biso Kodjo. Tant Kodjo aye to yebi bien que abimi na volonté ndenge to kanaki te mais to nimie quand même. OK. Tant Kodjo aye awa kokoma kaka nyati ba prise en charge par les services de renseignement. Ba service de renseignement na biso baza na traité papa. Pona ni mokonzi na bango tango tozo la pré-dialogue azalaki émissaire ya ndeko Kabila, il défendait makambo ya Kabila wana yebani batu nyonso bayebi yango. OK. Il s'est présenté à nous comme conseiller politique de M. Kabila.
Donc M. Kabila l'a envoyé pour plaider sa cause. Par conséquent, tous ceux qui travaillent sous son contrôle sont en faveur de M. Kabila. Mais Ndeko Kodjo aye, Bandeko Nande Bayambi, Bazouye en charge. Secrétariat technique naye, constitué dans Batouana. Yo somon arbitre, ola la nandaku ya adversaire, ya moko, ya batumi bale baza ko bunda, bazouye en charge, mobim. Toyeba ki makambwana. Tolobi, esa makambo, ekole. Tokangi motemo. Ndeko Kodjo, yé moko librement a annoncé dans la presse que Azoke Ndekomona Nana Moïse Katumbi, puisqu'il a estimé que c'était un acteur majeur au pays et qu'il fallait le rencontrer. Toyo Kaka Lobi Lobi Boyo, Ndeko Boyo Kokende Pona Nini, pouvoir dépêcher une injonction à Kendete. Déjà, ils sont là, c'est indépendante. Il obéit aux ordres du pouvoir. Wana Eleki. Ok. Total à l'issue, pendant que tu penses qu'il y a un préalable autour de libération d'un parti politique, il y a des prisonniers politiques, libéralisation, il y a des médias, cessation des doublements des partis politiques. Il y a un arbitre, un pont entre Bisso et la majorité. Il n'y a pas de Bisso, tu as une doléance, tu as Bisso, tu as payé. A même il n'y a pas de majorité. Majorité, personne n'a pas de doléance. Basongisi, et pas naïe, il y a Amemeli Bisso. Bisso, tu as payé pour que dans la Kissa, il y a Azui avant de l'Yango. Mais moi, il y a la Kissa qui était. Mais les faits prouvent. Puisque il y a un médiateur. Bapesio, Kekende Kolobaso, et la bande de Kwana Baboui, yo salani. Okozonga, Oebisi Bisso ke, Tala Makamunabino Bolobi, Nadlagisi Bango Bango Baboui. N'est-ce pas? Mais il y a salité. Banda Kenda. Avant de la naye yango, to la mouika na tongo moko boy, allez di, boya bino nyon sawa, boko tana comité préparatoire et zoba. To le bien tata wa muni biso bazoba. Et puis à la kisi ke azali mutu yandeko Kabila aza ko supporter ba thèse yandeko Kabila. C'était clair. Il y a le bec il est azana katikati. Non. Il y a quoi église au milieu du village. Est-ce que par exemple on a pesio quand même. Ata congolais moyen au azolandanga. Ako ko comprendre que ndeko aza na kan ya ndeko Kabila. Donc bolingi est sous-souté. Tolingi était po to sepelaka na po soki ndenge ni te to boyiye po na ba raison o na uti ko pesa awa. OK. Ndeko Peter Kazadi to komi pratiquement na sous émission na biso to ko kende tala tango to ko kende masolo za ki belé. Ndeko Peter Kazadi to komi na sous émission na biso na lingi comme Oti Koloba, la 4e émission, Bosolo, Pebosembo, ceux qui te bengakio, c'est parce que tu as mis un message à te belé. Mais tout à l'heure, tu as mis un mandé Peter Kazadi. Si quand on a dit, oh, un message, il y a mon thème, il y a pas militant, il y a pas combattant, il y a UDPS, oh, mi thème, il y a mi soui, mi sali passi, koyoka ke, ndeko Etienne Tshisekedi, yende, ba mo vandisi ya koki sutu ko, sans la tena kombo ya parti. Oui, message c'est ça que Ndeko Nyonso Oyo Balingi, président Tshisekedi, Bao Nyonso Balingi IDPS, Bao Balingi démocratie, paix, progrès social, Nambo Canabiso, Bozala na Kimia. Bat O Balobi Balongoli, président Tshisekedi, Bazaba aventurier. Moko na Bangote, Azalaka membre à parti IDPS. Bango Nyonso Bazaba membre à parti Mususu. O Bazo Sala, Isa aventure. Ndenge na Uti Koloba Awa. Nani akoki kondima biso IDPS tokende olongola président parti mususu. Eza nango aventure IDPS tozali debout, toza déterminé ya ko bouter dictature dehors, toza déterminé ya ko faire respecter constitution ya mboka, toza déterminé ya ko installer une véritable démocratie dans notre pays. Bobanga te mitema na bino ezala kimia, président Tshisekedi azali en bonne santé. Le nouveau secrétaire général Jean-Marc Kabound Azali en bonne santé. Kalamingite akobimisa équipe naye et kozala équipe moko digno, dignité, de retrouvailles et kozala équipe moko de combat. Kalamingite avant le mois de septembre a quoi annoncé ba action de grande envergure. Tokozonge la nandenge na biso to mesana IDPS quand tango biso to lobaka pouvoir et tremblaka. Tokozonge la penza IDPS oyo boyeba wana oyo bandeko bazaki ba complice oyo bazaki corrompu na tête ya IDPS oyo bazaki ke IDPS ekota na léthargie to sto longoli bango
ezali nde sikoyo ba vrai guerrier bazwi makambu bino moko boko sentir. Merci Ndeko Peter Kazadi, merci Tonton Dio Botoni Nandengo Dibaki Koya pour participer à l'émission à Pokwalelo. Na base bandeko batali biso na Pokwalelo, bazui mituna nyos panda kozela pona UDPS. Ndeko Peter Kazadi wana a répondre na mituna, a pesi bien na mituna de tunier pe ba mituna musuti panabino. La Tony Botoni na grande équipe technique. Merci Ndeko Tonton, merci Ndeko Pamphile, merci Ndeko Titi, Ndeko Jires, Ndeko Sele, Ndeko Hervé Tonton Divino Botoni pour accompagner qui biso na